notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazaboka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Kwa makana mama ya libanga huyo. Baba ina mami. Mami kizi. Baba ngabisha. Yangu baba ngaba. Segi atini batu kanga hicho. Haza bilonya ba. Yangu si. Oh kama shara kama hiyo. Bilo ngabila video. Kwenda wao. Dapat ngaco ya mah bayar satu ya lagi jamu. So interroger nga au plus qu'on est nga moga mun sai. On de micro. Mbote papa. Mbonani. Kombo na ngai Jonathan Bama. Toza na commune ya Kisenso. Précisément na quartier Kabila.
Tokamwa tokuti awa mabangi zo bimisama événement bana ndenge poko mabangi. Ah bon, bino lokola bomoni yango lelo nde bokokamwa. Biso lokola toza ba ancien na commune oyo toyebi yango. Eza likambo ko bandi lelo te, eza mai moko bimaka na libanga ndenge bomona yango wana bato batoka. Donc biso pe toya kokuta yango, mais lokola toumela awa nde toya ko découvrir yango. Eza mai oyo esungaka biso na milieu oyo tomelaka parce que mai ya régie des eaux ezate. Mai ba forage biso koto na le comité po ndenge bomona na quartier Kabila mais tout ça en particulier na Petit Pont. Bande konyosu ya Petit Pont na aux environs bavandaka likolo boye kota Kimbangu na kota Terrain Muluba ba ya kotoka mai awa do eza mai oyo sunga biso koto po na komela. Bon, message na ngai e ozala clair et pas ba konzamboka. Awa na quartier na biso ya Kabila en particulier Petit Pont tout ça difficulté totale. To le là qui est là pour na courant ba meki o tshela biso courant malgré gérant sabatasnel na cabine eza bien te. Mais difficulté za to za na nzela moko eza awa esali érosion makasi enyoko la biso. Likamba mai kutu koloba te eau potable eza te. Alors appel na lancer pas ba konzi boya kaka na tango élection te. Pour nous resunga biso mais boya kana temps o toza bondenge to vivre boye toza pasi ya mai eau potable ezate toza quand même bato to votara bino bato to pesa bino ba voix boya pe resunga biso na makambo o toza nango e déranger biso ben roza makasi na mai ya romela malamu ezate tala mai to mela na 21e siècle eza grave na mboka na biso boye Mbote Mbote papa ah toza mai libanga Mweza mai moka ke bima edara biso na ni na sama bele sunga biso pona omela. Omela mai ya libanga. Mai msusu ezate ka libanga. Mbo ba forage pe eza nango ouais. Eza nango mais ba forage yango mikolo courant loko ezate ça passe on to ya luka ah. Message nous lancer là. Atele biso ka likama mai. Ba tshela biso ba mai za lebele po et soutenir biso. Mai passe moyen te. Botaka ya ngomoko. Sopi ba bongisa ngo te simba pete bato ba bongisa ngo. Moko pe se mbula pe ye kweyaka. Soki mbula ye kundamaka. Do fo bato ba simba ba pa po to zo mwa zo boto mila. Ndeko nyonso balandi ya 3w.w.com tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16 awa tozali na kati ya Sheffield donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield abengi bino nyonso boza partout dans le monde pour s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango bye. Hello,
I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the InfoSays website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.infosays.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na InfoSays, boko zua informação a solo. Please subscribe to www.infosaysplay.com. Like the video, watch the video, infosaysplay.com. Like the video, watch the video. Botala InfoSays, Botala InfoSays, Botala InfoSays. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,